Je vous ai dit, bolinga bolinga te, bitumba oyo, bisonde balongi. Bisonde balongi. Et cette rencontre, il y a Kagame qui a fouillé Luanda. Et puis, balongoli angona Luanda, pourquoi? Okoya kokuta ke ba président africain ba ebele ba komaki kolia mbongo ya Kagame bazo bangaye. Na Union africaine, je vous ai dit, Kagame s'est tenu comme ça. Alors, je peux cracher sur vous tous. Nako finga bino nyonso. Et puis nakei akoma kindengwan arrogance mo wa kosakana te siko ba isolé to kende musika ce que zotala Amir ya Qatar na Fati nde mutu bazo seka ye akitisi mutu nanu ba seki yete ba koseka ye muyibi na lobaki na bino tolingaki tobanga bakozwa walikaye bakozwa bo na lobi na bino tolingaki tobanga soki muyibi ayebanaka te tant que Kagame monde mobimba bayebi ki aza muyibi on va récupérer. Le chef de l'État nous avait dit que fin ya bitumba oyo ekozala ndenge mususu. Vous savez, je vais vous mettre quelque chose. Pendant ce temps, Joseph Kabila a rêvé que tokozonga na 1+4. Papa, vieux Frank Diongo, yo lobi nini? Kabila kanisaki nini? Soko Kabila kanisaki ADF Félix Tshisekedi kiti ya président ako récupérer yango eloko. Aïe. Vieux, bape sa confiance na nani? Bape sa confiance na Félix Tshisekedi ako trahir mboka. Aza mwana. Na kité. Est-ce qu'ako trahir mboka? Ako trahir mboka. Aza mwana. Félix ako trahir mboka te? Ngate mtu na solo. Frank Diongo shamba. Mtu wa solo. Bape sa confiance na Félix Tshisekedi ako trahir mboka. Aza mwana. Félix Antoine Tshisekedi ako trahir mboka te. Ça c'est vieux Frank qui confirme. Kabila soja kanisa qui a défi ça qui Félix kiti. Et le côté. Soko Kabila kanisaki ADF Félix Tshisekedi kiti ya président ako récupérer yango eloko. Yangwan. On doit se regarder. Et on doit se parler. Tout le banal logique. Mais quand vous restez dans une position à complicité, vous réduisez le pays à un individu. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un, je l'ai dit aujourd'hui, quand on a eu à l'Assemblée, on a déposé loi nanga, Prince Pengi. Débat moko to sali na moi papa botie la ngai mo extrait loko les amula ina lingi botie la biswata kamo eloko moko amuki Ukraine tozo quand même Ukraine na Russie baza kona bazo kanate. Est-ce que c'est pour autant que bakoti ko vendre te pour que ba solo? Non, on peut parler. On peut parler. Mais exactement ça la boutou na sima bato ça ko ça congolais. Parce que c'est au nom du peuple qu'on a Félix engage les Congo. Attendez. Il engage les Congo, il s'engage pas lui-même. Vous pensez que Félix s'il est en contact avec Kagame, cette bêtise-là continuerait? Si, on peut. C'est ça que je vous ai dit, c'est ça. Oui. Ceci. Raconte Nakata. Et ça raconte toi, ils ont préparé des longues dates. Donc Félix Azalaka en contact. On ne peut pas comme ça se lever le matin, token de Nakata et puis ok. Non, ça... Même en Angola, tu as Makuna, ok, il y a Sima. On a Kutana Kagame. Donc quelque part, il va trahir. Nous sommes nos baby. Non, je vais te dire quelque chose. Comment tu peux réfléchir comme ça? Ngana yo tozo kanate. Ok? Viens Martin, prends la décision. Dans le moment où la situation est vraiment confuse, tu peux te solo to yeba. Ni ne zali kolika pardon pour le moment na kati ya walika le centre. Je pense que na yambi ba message na bino butu mobimba na moni pongite voire même na tongo na yoki. Ndenge oyo partout bobengi pona koyeba ni nezali kolika na kati ya walika le centre. Et d'ailleurs selon batebele boyebisinga ke mwana mboka présent lo batoyoki ke ba rwandais ba terroriste et ba récupérer masolo ba récupérer walika le centre. Voilà et loko oyo et meminga na tongo lelo soit et memi biso na tongo lelo poete to solola toyeba makamango ezali kolika ndenge nini. Parce que nga na yebisaka bino esika oyo pembe ezali esengeli tolo ba pembe
esika pe oyo mwindo ezali esengeli pe lobake place oyo eza mwindo. Et voilà, na kosenga partout bozali, bo s'abonner, bo kota vraiment ebele et bo partager pe émission, bo tia ba j'aime na bio, bo aimer na cadre ya lisu likolo ya lisu. Ya mibale tokoya kolobela relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique. Parce que na mopanjo wana pe match baluki. Tokokota tina kati ya muzindo na profondeur toyeba nini ezoleka. Parce que tomoni ba déclaration na ngambu ya Rwanda, tomoni pe ba déclaration na ngambu ya Belgique. Parce que tata ekolo mukwantombolo na diplomatie ya makasi ekuba anengisi monde entier. Tokobeta pe masolo. Alors, soki ngonga ekozala tokoya kolobela Joseph Kabila, ancien président ya Congo démocratique, oyo alingi a revenir na ngwende, a revenir na pouvoir. Parce que batunaki ye mituna, yepe ayebaki ko répondre. Batunaki ye soki ali ko regretter. Na ndenge oyo azwa pouvoir apesa yango na maboko ya mukwantombolo mwama wakaninda ou na maboko ya peuple congolais. Tokoyoka Joseph awa lobini parce que ezali na mama moko tobengi mama totala kombo na ye mama Marie José Ifoko, voilà mama Marie José Ifoko on appelle simbote sika azali lobby ayebaki ko tacler makasi ko tacler Joseph Kabila na plateau. Maman José mama Marie José Ifoko autaki bongo et azaki candidat, voilà candidate na ba élection oyo elekaki na 2023. Vraiment partout bozali bambote belé bambote lisusu lisu likolo lisu ezali ya bino mwana mboka mwana Congo président Loba awande nazo profiter na pesa mbota comme l'habitude na saluer sa grandeur prophète Conde Paul Dominique oyo azali ko séjourner na moment oyo azali na États-Unis d'Amérique mbote na sa grandeur mwana Congo de tata et de mama oyo azali ko bongo la biso ba congolais azali ko te biso ba congolais poto bongo na voilà les termes ali ko yebisa biso ba congolais to tika mabe yo ozali kuluna tika kokata ba kongomani machete yo simba kama nduki Corneille nanga tika munduki chana se tolingana to tika mabe to sala malamu tant tozali ko sala malamu eza pamba te to ali ko milengela pona komona o ko mériter royaume des cieux. Voilà enseignement kitoko oyo sa grandeur prophète Conde Paul Dominique a memeli biso na se ya moi. Pendant que les vrais prophètes, les vrais pasteurs, il y a République démocratique du Congo, bazo côté ya biso ba congolais to bongwana, to tika mabe, mais to moni lelo ba pasango, les prêtres de l'ECC et la Senko, l'église catholique, ba ke futa rapport na bango et pas Emmanuel Macron na France. Bali ko dinda makaka ba telemi esengeli to négocier esengeli to sala dialogue soi-disant entre nous les Congolais. Vigilance, lisu likola lisu, s'abonner massivement, liker émission, partager. Bana Congo tokoti na kati ya masolo. Pour masolo ya lelo eza kafu kafu. Namoni ma message na bino partout. Non, président Loba toyoki. Walikale centre eza na maboko ya ba terroriste rwandais. Les RDF et les M23. Yokanga sikoyo. D'abord na remercier bino na patriotisme. Parce que kotuna mutune ezali mabete. Na moment oyo tozali walikale centre mutu akosote eza ni na maboko ya ba M23 ni na maboko ya ba RDF ni na maboko ya AFC les Rwandais, tout ce monde là sont des terroristes rwandais.
Mais pour le moment, bitumbande zo bundama wana. Kombande zo bundama na walika le centre. Parce que on ne chante pas la victoire avant la guerre. Pourquoi koyemba banzembo ke biso tozimboka oyo, biso tozimboka oyo. Eza poison rwandais. Potoyebi ba terroriste wana bazalaka. Ata azamo ko biebi bale misato. Ba wela kaka babima na place moko boye. Soki babimi mbala moko ba telemi bakangi ba photo, bakimi mbangu na zamba, ale babwa kali bino ba photo wana ba groupe. C'est ça le poison rwandais. Attaquant deux éléments de Rwandais terroristes. Ceux qui va bimika kana walika le centre. Baye ba telemi quelque part. Ba kangami ba photo. Allez ba su ba photo na ba bwa kali bino. Allez bango ba to bakimi. C'est ça le poison rwandais. Ndeko nanga congolais. RDC ezamboka na yo. Ezamboka Rwandais te. Ezamboka ya ba Ugandais pete, ya ba Français te, ya ba Américain te, ya yo nanga. Pourquoi kozala agité, kozala paniqué? Mais yo nanga totela ba tobundisa ba ennemi wana. Toko pesa bango ba beki te parce que tata ekolo, aza clair, toko pesa bango ni beki. Ah, on a bête de solo. Boyoki tata ekolo nega uto lobana. Na dowa na Qatar, tata ekolo lobaki. Appelez raconte mukwa ntombola lobaki. Bachake micro. Facha lobi bon. Alors, les journalistes, bon permettre ngai na lobate oyo tutuko solola na katukuna. Mais nandenge na yokeli bango, les deux présidents, Kagame et l'émir du Qatar, le roi ya Qatar, je pense que je suis convaincu. Wana chef de l'État. Alors, nandenge na yokeli bango. Je pense que je suis convaincu. Parce que ngai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na peuple na ngai, pour ça na biso ezalaka te ke totonga ba mir to kabwana avec les pays voisins. Pour ça na biso ezalaka to tia ba pont pour être to vivre na paix. To vivre ensemble. Donc ezali ko laksa ke tata ekolo ba bengi sakiye. Ezo laksa ke terroriste ya Paul Kagame yemoko mutu andimaki akutana na mukwa ntombolo. Boyoki bina facha lobi nandenge na yokeli bango mibale. Je pense que je suis convaincu. Pe boyoki Kagame andimi c'est le fait, andimi ko bimisa basoda na ye. Siko yoko za la paniquer pourquoi ndeko nanga congolais. Bazui Walika le centre, Bazui Mboka Boye, Bazui Boye. Et d'ailleurs, j'ai vu même les messages de. Oye, que Zali ko sala ko paniquer population. Oh, et qui s'engage est menacé, la province de Tchop est menacée. Vous êtes des sorciers. Ngai na yebisi bino. Na rosenga partout bozola na mwana mboka président Luba. Bokanga date lelo. Bomoni kaka Kagame nenga azali wana. Yemoko mutu aluki tata ekolo mukwa ntombolo. Po te bakutana na Qatar. Na yebisi bino soki Kagame a s'entêté. Nenga bozomona babuzoba wana parce qu'il a accepté le cessez-le-feu. Andimi cessez-le-feu. Andimi ko bimisa ba militaire na ye. Soki a s'entêté eloko kolia ye kaka yango wana. Teti na ye. S'abonner massivement, likez émission, partagez. Aucun centimètre de ma belle, il y a Congo démocratique, ou il compte dans un pays voisin. Aucun centimètre. Ni 0,1 centimètre, il compte à terre. Oh, mais ils sont des aventures. Oh, bah M23, bah, y a un Bukavu, bah, sont des aventures. Moi, je vous dis.
tata école na biso population congolaise tozotala kaka Kagame ciblé Kagame bino kansi lelo oso Kagame azwi lisasi na Rwanda ou même babotoli ngwende na babotoli pouvoir moi ba théoriste na bozo mona sikile sol congolais boko mona bango lisusu ba opakata mbango bango ba luke sika ba kokimela raison pour laquelle bo mona ki ti lelo tata école azo continuer koluba pe abande koluba yango parce que salami déjà tata école bande koluba soki ngai na kokutana na négocier avec les M23 ce n'est pas les M23 c'est leur chef c'est Kagame ndefona kutana na solo na ye na loba na ye mabe na ye pe atia suka lelo Kagame aye kondima obi andimité andimi bakutani pe basoloni yo nanga nde tozoye batema kango eleki kuna ata tata école abombi yango na motema na ye mais je vous dis les Américains les Européens bayebi makambo basololi soki Kagame atie mutu teti yango nde komema ye ekolongole na ngwende likez émission partagez tozali na moment ya lisu kola lisu voilà bana Congo na moment o tozali Walikale centre bitu maison bundama wana ba FARDC na ba wazalendo bitu maison yanduka parce que na termine boso na bino avant que na banda émission na uti na contact avec quelques wazalendo auto solakana bango avec quelques militaires auto solakana bango balobi président lo ba mutako sabinote bitu maison yanduka tozawa tozo yandu sabitumba bomoni mo ba photo moko boye bakangi kangi mais ba photo wana bakangango depuis kala bino boyebi poisson rwandais te l'armée rwandaise ezalaka déjà sur le sol congolais il y a plus de 30 ans ba photo wana baya déjà bavanda bakangama neti ngai mwana mboka ndenge na telemi awa nazana ba photo o na kangama na gare centrale na Gombe nazana ba photo o na kangama na côté ya Ipeni nazana ba photo na kangama na Victoire nazana ba photo na kangama na côté ya Liberté. S'abonner massivement, liker émission, partager. Yango to mona ka soki tolali tolamuki na ba groupe ya ba WhatsApp surtout na ba groupe ya ba WhatsApp. Omo mona ba Rwanda on ba terroriste ba zuba vidéo ba photo moko ba bwa kalibino. Omo ba komaki place moko territoire de Walikale. Territoire de Masisi. Tango yo moni bongo tie paniqué. Mais na mutuna yo ozali kobosa na ke l'armée rwandaise sur le sol congolais ba vandia wa plus de 30 ans bakangama ba photo toyebi ke yonanga Joseph azaki na pouvoir awa na mboka oyo Joseph asali 18 ans na pouvoir. Qui est Joseph? C'est rwandais. Oya bande ko diriger République démocratique du Congo na bande ko ba rwandais. Jour musubo komona ba bimiseli bino ba photo o tozi commune ya Gombe. Bazo laksa bino ba photo moko baza na gare centrale. Pona yo komona ngo étrange. Okobosa na ke ba Rwandais ba vandi na mboka oyo ba mbula ebele. Les terroristes. Voilà les termes. Ngai ndeko na bino nazo pesa bino exemple. Nazana ba photo ebele na kangama na ville province de Kinshasa. Nazana ba photo na kangama na Matadi. Na yebo na mairie ya Matadi na kangami photo. Nazana ba photo na kangama na Boma. Soki na comme terroriste il y a M23. Mais je peux faire ça, je commence à publier ces photos. Pour la faire paniquer bino ba Congolais au bozanga esprit. Mais biso ba na Congo de tata et de mama ba président loba. Ata na moni le belanga et le côté. Parce que na bi que République démocratique du Congo ezali mboka na ngai.
eza ya Rwandais te, ya Ougandais te, ya Burundais pe te. Merci beaucoup bana Congo na patriotisme. Merci beaucoup na détermination oyo toza nango ya kobundela mboka na biso. Merci beaucoup. Sikoyo bana Congo tolekana un peu tolobela ba sanction oyo ekitaki epa Kagame na ba disciple na ye. Na moment oyo tozali oyo nazali liboso na bino lobi ezalaki mercredi Belgique atindaki avion militaire ya munene. Belgique atindaki un avion militaire ya munene ekitaki na Kigali. Eyaki selema po eyaki kozwa bambassadeur belge bakotisi bango na kati avion ale bamati. Le ezalaki panique ezalaki yombe parce que Rwanda batala boye avion militaire belge ezokita na aéroport na bango. Ndenge bayaki bongo bayaki na sécurité makasi, bayaki na bapareil oyo esengeli bacheke bacontrôler, bayaki na bamédecin, voilà le terme, na bapareil na bango pour bacontrôler maintenant baambassadeur na bango wana. Est-ce que bazali na poison be bazali na poison te? Est-ce que santé na bango ezali na ndenge longobameli ou bien Kagame achaki bango mwamba? Bakitaki na Belgique et pardonna na Kigali. Tant bakiti ale balobi tokomela mai te, tokolia pe eloko te, toye mobimba. Allez, bazwi baambassadeur na bango soki bazalaka 18, soki bazalaka 50, soki bazalaka 200, ale bokota bakoti badekole bamati bazongi Belgique. Match baluki yango nalobi mwana Congo vanda calme. Oh walikale aboye vanda calme, biso tozobeta match ya makasi, tozo cible ka poto. Le poto c'est Kagame. Yo talaka na yo mwa makaba mike biso tozo cible poto. Nde tomonaki avion wana emataki avion militaire belge allez ezongi. Sikoyo tomeka mpe kotala parce que namoni tango avion militaire belge ezwili tous les ambassadeurs belge oyo bazalaki na Kigali na Rwanda bazwi bakena bango nako koma na kati ya Belgique. Tomoni ministre des Affaires étrangères belge akangaki munoko te, alekaki liboso ya etandoke ayandukaki toyoka. Bosakanaki na Mukwa Ntombolo, bosakanaki na Congo démocratique ngonge beti. Voilà, tolobi ministre des Affaires étrangères belge. Voilà, alobi boui. Nous n'avons pas de parti pris pour le président. Oui, nous répétons peu, nous n'avons pas de parti pris pour le respect du droit international. Voilà. Bango balobi que tozana parti pris te. Oto kote la Tshisekedi, oto kote la Kagame, mais biso tozali wana pona ko respecter, n'est-ce pas, pour le respect du droit international. Wana nazolo baboué ambassade, pardon, ministre des Affaires étrangères belge. Yango moni na se alobi boui, voilà. Nous n'avons pas de parti pris pour le respect du droit international. Raison pour laquelle le président Paul Kagame a du mal à comprendre, selon le ministre des Affaires étrangères belge. Alors, Kagame a compris de bisoté. Il pense que nous, la Belgique,
tozali na parti pris. Kagame aliko kanisa ke biso toali na ngambu ya République démocratique du Congo. Non, non et non. Mais biso tozali wana pour le respect ya droit international. Il faut respecter l'intégrité ya mboka muninga. Okoki kokota na mboka muninga toke ne koboma, o saccager, o violer, o sala nyoso nyoso. Toko ndi mangote. Nous la Belgique. Match India. Yo mutozo rêver, continuer ko rêver. Pena yebi sabino. Na moment otozali. Sénat américain de Girvini occidental. Bachie Jackie. Sur 34 sénateurs, 33 sénateurs va voter pour adopter résolution. Balobi na Rwanda, na lombango immédiatement, sans condition. Kagame abimisa batune ya salité. Ah. Vigilance bandeko. Yango na lobi na bino tozo beta bale. Biso ba Congolais tozo ciblé poteau. Ah, biso tozo ciblé poteau. Le poteau c'est Kagame. Oh le M23. Oh le ministre de la Défense ya Rwanda. Ministre des Affaires étrangères à Rwanda. Sultan Makenga. Kagame. Pardon, Willy Ngoma. Bertrand Bisimwa. Oh nanga, biso bango te. Ah. Biso ba Congolais bango te, wana baza ba petit poisson. Biso tozo ciblé, c'est lui, c'est chef na bango, c'est Kagame. Qui vivra verra. S'abonner émission, liker, partager. Si on a Congo, tomeka un peu ko betali solo ya ambassadeur ya Rwanda. Ba ambassadeur ya Rwanda. Lobby bango tout basangana ki na Belgique. Pour na bisimino ke les ambassadeurs belges à Kigali, ba kitaki lobby ba mataki. Bazongaki. Ba yi kozo bango na vol militaire belge. Ya munene. Sikoyo lobby les ambassadeurs rwandais na Belgique bakutanaki bavandi basololi. Tango basilisi masolo na bango. Basengi na roi belge, basengi na ministre des Affaires étrangères belge, basengi na premier ministre belge. Balobi bo protéger biso. Tosengi asile awawa. Tokende su na Rwanda te. Poso ki tonyati kuna mama fidi kwa. Po muto aza kuna akotika biso ta okende ko boma biso akoloba ke to sali ata eloko moko te awa na Belgique. Esengela ki to bundi te. To ke sur Rwanda te. To komi ba exilé politique. Voilà la fin des régimes. Yo mutozo rêver. Yo mutozo betela ba terroriste maboko. Croyant que ba terroriste ba kokoma na Kinshasa. Okodaye. Bana Congo, tu as vu que la télévision est en Gonga. Tu as un peu de pousse dans malimbe. Dans le cas de Siko, on a le Bela, Joseph Kabila. Mouto a rêvé que l'obi a kozonga na ngwende. A rêvé makasi. Yé na ba disciple na yé. Bazo rêvé. L'obi na moni maman moko courageuse. Na kombo ya Maman Marie José Ifoko. Voilà, azalaki bongo candidate maléré na ba élection oyo utu kolekana ya 2023. Coup de chapeau na Maman Marie Ifoko. Coup de chapeau lisusu. Parce que ya moment où toza tomoni ba maman ba telemi ba maman ebele ba telemi. Tomoni pe maman ministre provincial ya finance ya ville province de Kinshasa, maman Iget Tembo. Ndenge pa telemi ya yanduki. Musala pe kitoko na ngambu na ye. Tomoni maman Thérèse Kaikwamba. Bazebele. Ba maman Eve Bazaiba.
biso Marie Ifoko lobi aleki liboso ya itandoke alobi namoni Joseph azobeta tolo ke ya ali kozonga na ngwende na mécanisme nini oyo Joseph asalaki te pendant 18 ans oyo totikelaki biso bakongolais oyo akoya kosala lisusu. Est-ce que nous les Congolais tokoki kondima muto ayaki koteka Congo po tokoma na situation oyo toza nango lelo ya bibembe kutolelaka bibembe chaque fois aya suto yamba ye ekosimba te ngai mama José Marie Ifoko nakozala mutu ya liboso ya kobundisa ye ndo moni ake musika alobi Joseph na pouvoir ya ayaka po na kosunga ba Congolais te ayaka po aya ko exterminer peuple congolais bande kotangu na yoki mama wana ni ati pedali wana nalobi ya solo tozana ba mama ya bwana ya mboka oyo alobi Joseph pendant son 18 ans ayaki po aya ko faire exterminer la population congolaise le peuple congolais ndo mona lobi ale bana Congo bona muka to rendre chèque na bandoki wana Joseph na ba disciple na ye nde asali appel na les Congolais au bazana kati ya babuzoba wana ya ba Rwandais na ba Joseph ya ba étranger voilà le terme babi mabaya ko rejoindre bande ko la bango ba Congolais sikoyo bandeko Joseph abosana kinini na mboka oyo oyo lelo ye fo azonga na ngwende fo aya kozonga na coup d'état e yo kanisi ke ndenge osalaka coup d'état okoti na ngwende nde biso bakongoli lelo tokotikela espace alors awa namoni Joseph azo regretter batuna ki mutuna je pense que tozoka bona awa boyoka mutuna batuna ki na ndenge oyo arepondaki toluka un peu mutuna ngo po batuna ki mutuna ezabui batuna ki monsieur Joseph Kabila est-ce que yo o regretaka ndenge oyo ozo pouvoir opesa na maboko ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukwa ntombolo toyoka réponse na ye alobi boyi alobi je ne vis pas avec des regrets. Tu peux faire des erreurs dans la vie et elles te rendent fort. Si tu es faible et t'affaiblissent, je pense que je suis plus fort maintenant grâce à elle. C'est à nous de corriger ces erreurs. Alors bien ça m'a cassé ça fort. A regretter le comme côté. Et sengele bango ba corriger ba erreur wana. Voilà azolo bango na assurance que a kozonga na pouvoir. Ce qui azongi na pouvoir moyen un jour a cette se suma pour na mbora o ekozala te fo asimba atikala na ngwende akufela wana. Et à Bouzoba. C'est dit n'importe quoi. Congolais tellement. Maï oyo bisoba na Congo. Des tata et des mamas, to meme la kabino. Bon mona kangoli patete. Toya ko sala pe théâtre te. Toya kande ko la musa conscience ya peuple congolais. Na moment où tozali yakobo ya un étranger a comme al susu na sommet ya mboka na biso. Siko yona nga tozo sala nini? Ngai mwana mboka pesa lo bandenge na telemi awa. Est-ce que na koko pesa de la République te? Joseph a commandé est-ce qu'il y a ko même je suis à Pamba. Aye ko je suis na Congo démocratique. Joseph to mona ki baba, ya lo bakate. 18 ans au pouvoir. Aucun jour, tout le monde a qui
sa population na ye surtout awa na Kinshasa pour na kotalisa biso to solola aucun jour. C'est un étranger rwandais de père et de mère. Yango moni biso jeunesse alelo. Biso jeunesse alelo ya 1980 timata. Tolobi tokotika su kondima buzoba oyo yali patete ke be étranger ba ko pouvoir. Biso ba toza capable. Toza capable ya ko kamamboka na biso na mayelo nzamba pesa biso. S'abonner massivement, liker émission, partager. Pour les Congolais, soki yonanga tovandi. À part bano ya mike oyo bayeba kindego Joseph akambaki mboka ote. Mais biso ba président lo ba tozika ki gaz ya Joseph. Mais la gaz lacrymogène toyebaka te na mboko oyo ezalaka ou bien ezalaka te. Toyebaka te ba policier bazalaka na gaz lacrymogène ou bien bazalaka na ngote toyebaka ngo suste. Pendant Joseph Kabila tobande koyebake ba policier batambolaka na pilipili. Merci na tata Ekolo. Mais tolobi tokotikala jamais ko accepter. République démocratique du Congo est kamamasu par un étranger. Ce qui est un étranger okosuka na poste ya se makasi. Même quand on moni ndenga zawana. Ce qui te moni que lobby ngwenda na esili alingi atia dauphin et que dauphin na eto comprendre que aza étranger de père et de mère biso ba présent lo bande bato liboso to telemelayi. C'est clair. Merci beaucoup. Nabi que tozaki vraiment ebele to ko chola ndenge ebali chola kate. Je pense que tolandi masolo walikali bitumezo bundama wana. Ezala te ke oh bakingandi bazui mutazui eloko azali te. Aucun centimètre. Oya mabele ya Congo toko bonsango toko tikelango na ba individu moko boya ba pays voisins. Esimba te. Tolandi Joseph oya ali ko rêver à revenir na masolo. Nanzela ya coup d'état, nanzela manduki. Or hier avant alongwa na ngwende na 2016 alobaka na biso ba congolais boko landanga mbangu te boko ko assassiner nga pété parce que bukuli kunji elobi pour te okoma na ngwende faut peuple nde akomi so place wana. Pourquoi lelo ya changer maloba? Vigilance. Merci beaucoup. Mon numéro c'est plus 243 81 219 13 48 to monani na mokolo ya lobby. Merci beaucoup.